Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka émission masolo na biso oyo epesami na ndeko na bino Kongo Alenga. Bandeko na ngai masolo na biso toyokaka na basango oyo makambo eza koleka na mboka bakoko mboka na biso. Boyebeke ya solo lelo ezali mercredi mokolo oyo biso nyonso tozelaki toyoka resultat ya tribunal international oyo ekoleka na mbongo na mboka ya Hollande na likambo oyo ba Ugandais oyo bazali ba terroriste na makambo oyo bango bazali kosala na mboka na biso la RDC. Oyebeke depuis AFDL ekota na mboka na biso armée ougandaise pena armée rwandaise bakota na mboka na biso timokola lelo bazali kaka na mboka na biso bazali kobima te. Bongo na yango tribunal esalamaki lelo na kati ya Hollande na laye mpona likambo etali bamassacre mpe batuerie sauvage oyo eleki na mboka ya RDC kuna epai ya bandeko na biso na kati ya Kisangani na Goma mpe na Bunia mpe epai na Pai. Kasi ya solo boyebeke baoyo tobengi bavoka na biso oyo ya RDC bazalaki mpe wana bango babetaki sete pote ya solo pays loko pays Uganda efuta biso 11 milliards ya dollars américains pamba te bayibi nkita na biso or diamant pe bacoltan biloko ebele bayibi pe babomi basali bamassacre ya ndenge na ndenge yango il faut badédommager bato bakufaki wana bato bakimi bandako na bango ezali brûlé makambo ebele ya mabe oyo basali bandeko na nga basengaki 11 milliards kasi na 11 milliards wana baugandais bazali kosenga balobi eke ya solo bavoka na bango kwa bavoka na bango balobi boye balobi ke ya solo bazali korekonnaître bamassacre kasi ya solo bango bazali kaka bango te. Uganda moto ezali kosala bambeba na mboka ya Congo bazali 9 pays voisins. Tous les 9 pays voisins nzokande bango nyonso bazali koyiba pe koboma peuple congolais. Bandeko bana Congo to lamuka bana Congo to telema ozali mwana RDC lamuka ndeko na ngai mboka bakoko na biso mboka ya fumuki mbangu oyo atikelaki biso alobaki bakotikalaka kokabola RDC te oyo tobengi Congo ya bakoko balobi bakokabala yango te ekotikala ndenge ye moko tata nzambe moto ayebaki libota oyo ye atiaki na mabele wana yango ndeko kongolo ozala muluba muyombe musakata mutetela mungala mongo mbunza soko muyanzi muyaka ndeko na ngai telema mpona mboka na yo ya bakoko tala bambongo ebele oyo bapays oyo ekoki kodédommage biso ezali kosenga leta na biso azala makasi. Président de la République Fachi Beton ya solo toyebi ke balien pardon oyo ya Uganda na barwandais yo solaka na bango kitoko okoperaka na bango parce que bazali bato na yo kasi ya solo biso peuple congolais atake balobeli biso mpe tozali kosenga kimi ekotela mabele na biso tala peuple congolais lelo tozali kosouffrir le seul peuple d'Afrique oyo azali kodefa lipa président de la République yo koli na Congo na Kinshasa oye kokola oboteli na Kinshasa na Congo oye kokola wana mikili ya poto kodefa lipa tala souffrance ya niveau ya peuple soki akomi kodefa lipa atikali lisusu peuple oyo azali na valeur te nzoka bavaleur oyo biso Mobutu Sese Seko atikelaki biso oyo Lumumba mpe na président Kasavubu batikelaki baboti na biso lelo oyo bavaleur wana eza lisusu te. Biso bakongolais tokoma biloko pamba tokoma bato ya kichondo bakoma kosuta biso pela kichondo na bapays africain soki bamoni biso bazali komona lokola bamoni nyoka to ngando aye na mabele na mboka na bango pamba te boyebi bino moko moto amelaka bato lokola ngando bakolingaka ye te bandeko ezali pasi mingi ndeko na biso bana ya Congo tolamuka totelema le 17 le 18 tozala ebele na Union européenne po totelema mpona koloba ke non toza na besoin Congo etikala uni Congo ezala
indivisible ezali mboka na biso ya bakoko na biso. France ezali monene, bafrançais Macron akoki kokabola mpe France. Allemagne ezali monene, bakoki kopesa mpe ex de la chapelle tobengi arène bazongisa yango epai ya babelge. Tokoki koya koloba ya biloko ya ndenge na ndenge. Strasbourg ezali Allemagne, donc makambo ezali ebele. Biso bana Congo totelema. Baogandais bandimi 11 milliards wana balobi ezali ebele, bazali bango moko te bato bapie Congo, bango moko te bato basali mbeba na mboka ya Congo. Donc tozali komona ke dossier oyo ya 10 milliards oyo balobaka ke Félix aboyaka yango nzoka nde continuaka. Dossier wana Félix atelemi, donc gouvernement congolaise etelemi mpona koloba ke ya solo trop c'est trop, mboka ya Congo faut kimi ekota, massacre eleki mingi, plus de 15 millions de morts, c'est beaucoup, on a marre. Tolembi, en tout cas, mboka ya Fumuki Mbangu, soki ekotelema te, Fumuki Mbangu mpe bakoko na biso, bankulu, bako réagir na Uganda, na Rwanda, parce que bango nde bazali concerné. Bango bazali concerné, Uganda na Rwanda, soki bokebi te, mbongo wana so bofuti te, to bozali ko continuer ko bomba congolais, bakoko na biso balingi ba réagir. Fumuki Mbangu telema, Fumuki Mbangu mabele na yo, Fumuki Mbangu nzambe ya Congo. Matondo mingi, ingeta.